Nani les gens va l'okuta il y a qu'un ascenseur vérité il y a qu'un escalier p et commis vérité et commis de l'élo. Ça monter. Sold out hein. Il y a nan. Ah, il y a fallu dans la décon. Il y a fallu dans la Stade de France. Il y a nan ici. Il y a salle de gymnase. Dans la salle de gymnase, 90% m'habillé, ils ont déjà vendu. Ah, tout cas on a mais il y a si la terre. Oh, yeah. Bon, on a toute vérité. L'événement n'a pas soirée VIP. Si là, ça a relevé les rideaux. Ah, si là, après soirée bandit. Maman, les temps tu vas porter la somme qui va habiller. Si là, bandit, on va lever les rideaux. Dès que ta soirée VIP, bah solina si là, bah habiter au peu sur désert du temps. Voilà, lever les rideaux, soirée VIP. Le 23 mai 2026, une soirée VIP exclusive est prévue au théâtre des gymnases de Paris. Après suite à un spectacle de Sila Bissalo, frère champagne, repas, orchestre Robert, les hommes na mon côté, ils ont soirée champagne, repas Rosala, orchestre Robert, conseil VIP Rosala, et rencontre artiste Belé Rosalawana. Déjà soirée à Sila Té. Pourquoi? Déjà soirée à Sila Té. Maman, déjà soirée VIP. Maman, azala qui n'a du mal, il retourne comme producteur. Pas ça, producteur était. Maman, Zambe. Bon, on dit que déjà soirée à Sila Té. Déjà événement Sila Té. Batunaye batang la biso ka combat producteur na bang. Soirée VIP déjà soirée à Sila Té, bande ko na ngai. Famille Bota, et la soirée si la thé. Le goûter kana ascenseur, vérité un escalier commis. Et commis. Oh, nous sommes au boya, tu relaxes, sabino, tu retiens concert. Ah. Et la soirée si la thé. Bah tu as si la baquette sur la bah soirée VIP. Bon, bis que tu as tout ça là, artiste un son air. Pourquoi tu sais na soirée, na bino botia pe na programme, il y a pas ça le théâtre. Bah toi si l'année va foutre mon en soirée VIP. Yaya, pour va boiter les abordir, va foutre mon na santé mais là-bas alors que soirée VIP coûte va foutre l'année va tout cacher pour boire pour bêta. Oui. Mais par contre le roi bazaki na poste va tirer artiste maza na programme parce qu'il va foutre mon. Doit lever les rideaux. Lever les rideaux, on doit faire la soirée le 23 mai assis là. Nzambe! Nzambe a battu la biso toujours en vie. Toko tela bato na haute bascule. Toko tela après si là. OK c'est bêta qui OK c'est bêta to teba exposition ko sala ma. Nganya bêta qui ninganya exposition. Na botanga na ba ko ba bêta qui ni sebo avec conseil live. Na exposition ba sala ki bo to expliquer journal ndenge ko leka. Avant l'événement, il faut qu'il n'ait qu'une bénédiction. Et pas papa naïe et l'ombe. N'est qu'on aille au chapelet. Alors bien jamais. Ah, on a raison. On a raison. Mais chapelet ça béni, t'as connu que vous avez béni comment? Maman n'a pas Nzambe. Eh, comment vous êtes pour nous? Ce chapelet ça béni. Ça béni te? Mais ça béni te? Maman n'a pas Nzambe. Elle vous a coulé moi pour ce conseil aux andako. Linga classe. Toki na rana. Pour le moment, ce que linga classe. Ah, bah on va le bâtir sur son billet, sur son billet à carré d'or. Aux ans à moi, je répands moi champagne. Dans la communauté congolaise, vous avez un billet, il y a 120 €, carré d'or, vous avez soutenir lever les rideaux et venir. Ah, lever les rideaux, les soirs. Mais maintenant, lever les rideaux. L'État va te si la moto est en scène, va consister na bango. Si vous avez un site, vous avez un biso, mais si vous avez un biso, vous avez un rapport à site. Mais vous avez un contre biso. Il y a sa famille Bota, événement, ils ont le 23 mai, ils ont VIP. Comme on a la musique live, on a la musique, il y a bien. Il y a bien. Aucun des soirées VIP. VIP. Beaucoup de peine à moi, beaucoup de ce qui voyait avant, beaucoup de théâtre au Congo, ça la lever les rideaux. Et ça va être
beaucoup à lever les rideaux. Mais quand il est retard, vous avez pas. Il est retard, beaucoup à concert bandit. Oh, c'est comment pour le lieu tu aimes sur la bosso. La communauté congolaise a dévoilé bang. La communauté congolaise a dévoilé bang. Bah tu ne sais pas que c'est événement si là. Moutou na yolo bana TV événement si là te si la me cotis na programme. Après ben invité été. Yemora cotis na programme. Ah non, waniza ngori ya bablo ngani rabe saraba artiste. Sikoyo, tambo vana la plateau soldats. Bien fini. Ah, bien la vino. Ah, ngaye. Mboko. Le réseau ba événement de ça makala donc bazaki ya pressé ya kosomba. OK. Bato basombi bien eteka mimbango. Et ça bato ya silate. Yo na le bato ça marade depuis kala. Bato balingada ko participer na soirée VIP. OK. Mais bato na bango pe mususu ba biki ndolo bango kozala. Ya moko ba congolais pas. Donc moi 30 personnes. Ba ko ba sombi na bango. Si ba le sold out, bon raison boza envoie sold out pour calaming te 90% déjà habillé. Nous sommes na ko sarate na 90%. Habillé. Maintenant, 90% wana. Les événements si la té. Si la paix, azab mouto ba koti si na programme. Mais ba miso ba obeta wana ba futa bango. Mais si la futa maté. Tout qui débrouille. Et ça le rôle la peau, c'est je suis sûr et certain que dans le stade de France, il y a fallu Gaz Maoué qui pas obeta. Ah obligé. Donc alors Gaz jusqu'on a battu le concert le stade de France il y a bango. Est-ce que le communicateur est Gaz va vendre ba comme ce stade de France. Gaz va obeta stade de France. On se m'habiller tout ça, sur le tout faire la salle. Gaz jusqu'on s'appelle. On est où là? Eh, jamais. MK, dans une forme aussi, c'est si vous évitez. Et venez me assis la thèse soirée VIP, assis la thèse. Soirée VIP, ça l'a déjà. Et c'est assis la thèse. Première édition PT. Première édition PT. Soirée VIP, ça l'a déjà. Ce que ça soirée assis là, tu peux nous défier. Si la tika événement, nous sommes les camarades, nous sommes là, il y a bétana, à ça la spectacle, il faut que faire soirée. Lelo, lelo, libé bae, lelo, lelo, libé bae, lelo, lelo, libé bae. Mais la famille Bota, tout ça la défense et sécurité madame Belvikani. Voilà. Ata par erreur le coup tata moko ko le kate awa. Kaka ya. Ata moko to le kate to permettre. Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit de savoir à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses et l'artiste, je suis Exode Mikebi. Voilà. Nous sommes sur haute bascule dans le baka toujours et bango kuna ba ko taka biso koto to ali ko sala musala to ali ko pesa vérité forme. Merci beaucoup na ba nyonso bazali ko sepena na musala oyo Exode Mikebi azali ko pesa bino merci parce que bozali wana pona ko pesa ba biso yo ba félicitations bo ali ko pesa ba biso yo ba encouragement ya makasi yango wana ngai oyo Exode Mikebi oyo bino na ali ko zungi Bino à sincère en tout cas merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup na ya Sylvie Njoy Sianga Njoli maman oyo apesaka conseil ya malamu maman oyo azala kawana pona ko pesa ba e bazo sala musala ya malamu ba félicitations na ba encouragement merci beaucoup na maman Ani Mputu oyo azali ko zangisa commentaire te alingaka Exode Mikebi makasi yango wana ngayo ya bino na ali ko pesa bino ba merci ebele merci beaucoup na Jemima Mavungu en tout cas merci beaucoup na yo parce que ozalaka wana pona ko commenter na ibisaka bino soki ozali na commentaire to solaka na commentaire to yaka wana pona ko dédicacer bino merci beaucoup na famille Libota ya Uganda olobaki ete famille Libota ya Uganda olobaki omitungisa mi pourquoi bino famille Libota ya Uganda bozoka dédicacité kombo na ye nani kombo na ye Gift Mayeze
famille Libota Uganda, Gift Mayeze, en tout cas, dédicace ya yo, yango wana, dédicace ebele, et pas Nadia Massampu, elle est là, exode de Mikebi Makasi, big dédicace na yo, et yango wana, big dédicace, et pas maman Hélène Mopeme, o alingaka, exode de Mikebi Makasi. Voilà, c'est par ces noms que nous débutons notre tranche d'aujourd'hui. Nazana Nani. Nalina sans monter. Nani akulokosa. Nani de lozo va lokuta yaka na ascenseur, vérité yaka na escalier paix et commis, vérité et commis de lelo. Nazana sans monter, vérité zo bimanini nanazo kosa batu. Voilà, je suis avec Samonter que j'ai dit bonjour et bienvenue. Lelo, lelo, libe bae, lelo, lelo, libe bae, lelo, lelo, libe bae. La famille Bota, la défense et sécurité, Madame Belvikani. Voilà. Ata par erreur, le coup, tata moko kolekate awa. Kokaka ya. Ata moko to lexate to permettre. To le baki yango famille Bota, oui. Bandoronia so, to ça la défense à Madame Belvikani, to ça promotion Madame Belvikani, mais to ça ba ministère. Ba ministère. Oh, c'est le ministère de la défense et sécurité. Ah, le coup to kolekate. Nathalie be mission na bango ba lobby. Si là, c'est un spectacle le 23 mai, Bateki Babillet, soldat, parce qu'on a une vérité. Vérité. Ah non, non, famille Boto, rien que awa. Ah, vérité, la vérité. Ah, vérité. Bah non, non, c'est pas quoi comme on va lobby. Bateki Bamba Simba Moussous. Mais puis ce sont beaucoup aussi. Famille Boto Bayoka. Ah, elle est gâtée. Ah, elle est gâtée. Dans son pour ça, il y a Royo Kamambou, il y a bien. Il y a des comme Moussous. Soeur Madame Belvikandi, pour défendre maman, pour expliquer film, pour expliquer pendant l'histoire de famille Bota, on qui toque, on a pas ça Bota va défendre tout Madame Belvikandi. Mais on est un ministère à défense et sécurité. Ah, on peut se le parce qu'on vérité. Ah, on est dans le ton Jimmy, c'est que ton Jimmy. On a dit que si là, on organise un spectacle été. Dans le bas, on le 23 mai, si l'organise un spectacle été. On a le bas, voilà, merci beaucoup. Avant que tu aies un Moussou, tu s'arrêté à temps dirigé malgré nos facilités parce que la Kakibiso, au décortiquer, au coupé ça, côté positif surtout, il y a filmé ceux qui filment Sili. Mais il y a des pour la Kolobela. A-t-on dirigé famille de Botezo ya Mangonding? Non, tu ça nyoso kolobela film madame Belvikandi za ko to mandi batu na mbote. OK, ah, so yesi kambote. To sala ga erreur te. To ko jamais ko sele monsieur bande tisu ka sangue to lobela film madame Belvikandi. C'est ça. Ko to te kande la personne madame Belvikandi produit na biso ezane bela production. OK. Donc so za poto lobela ga madame Belvikandi sans bela production to lobela biso était to lobela pour na. To lobela ga pour na ba œuvre na ye pour na ba critique na est-ce que on to mona na bela production tout le monde en a candidat. Donc déjà famille Bota attend diriger film qui toko. Attend diriger vraiment film qui toko, to consommer film. Na sengi na famille Bota. Donc famille Bota là, famille Bota par défaut. Par défaut. Par défaut. OK. Donc deti bo consommer pe film na biso attente diriger. Pour ça la famille Bota qui ndeko sala cop, qui ndeko luka mbongo mais famille no yango. OK. Donc déjà pour consommer film. Na monde bande ko beli ba komel biso na ba commentaire biso bon wa biso te monde ba Brésil, ba ta Suède. Vraiment to c'est l'émission mo spécial pour ba dédicace, ça bon ça la ta. Na ko décortiquer ba film na bango na. Tout boire pe bande ko ba commerce mais merci vraiment na bande ko bo ko la biso ça la bien. À chaque temps to c'est le biso bozo ko makaela relax ça que bo landa biso de prix après bo landa biso bandeli tisuka. Pour oui que na kamo ki ba dédicace mo ya suka surtout maman Hélène Mopembi na boka ki na suka. Ouais. En tout cas bina yo ki dédicace. Na comprendre bina que azo ki bina ta la ne bandeli qui non na ba dédicace suka. Na moi bina que botanga ba commentaire. Non moi bina libanga na ngai. Vraiment famille Bota bo consommer biso a to c'est la défense et sécurité to boy le côté lika. Bino boyo ka le côté te le capitaine comme madame Belvikandi. Surtout ba to ba mi mon soko baza ba divertir madame Belvikandi to pe ça ba espace te. Espace exact. Eh ba ton so ba ko ça to ko tika ba ngwa ba ko ça ba lika mais abo lika te. Voilà, merci beaucoup en tout cas.
makambo yango ebandi nani azoloba lokuta sa monter ali wana mpona kobeta biloko toleka sa monter sold out ya nani ya fali nalandaki on te ya fali eza na Stade de France ya nani susu ya salle de gymnase na salle de gymnase 90% mabillet eza déjà vendu en tout cas on a mais ya sila te oh yeah baloba na bato vérité omoni lota fanaka awa tokotaka même na billetterie ya sila tolakisa bato ke eza fraude eza lokuta tokotaka même na site bato monaka événement ya sila eza te le 23 mai 2026 eza événement eza soirée VIP soirée VIP sila na bato na ye baki kocollaborer na bato baza na soirée na bango nalobaki yango sala ezalaki vide sala ezalaki vide ti bango banopesa date le 23 mai événement ezalaki ata moko te mais bazalaki na bapourparler na bato banoprépare bati événement na bango wana eza soirée VIP esalamaka déjà wana eza première édition te déjà ezalaka déjà esalamaka wana eza première édition te siko basali nini sila na bato na ye bake konégocie na bato ya soirée VIP babi bon lokola biso tolingaki mpe totia événement le 23 mai bon bino kwa botia événement le 23 mai soki possibilité ezali biso toko kopesa bino quelque chose okwa caution na événement na biso na événement na bino soirée VIP sila sala relever les rideaux après soirée bandi le temps bato bakotaka basombaki babillet sila banda lokwa lever les rideaux nde bato ya soirée VIP basoli na sila babi topeso 2 heures du temps lever les rideaux soirée VIP bapesi bino lokwa 2 heures du temps bosali mambo emoni kokosala aussi si mambo ya théâtre après soirée c'est nini et bandi ceux qui battent tete tout beta le 23 nga même na bouquet nga beta mambo na le mambo na raisonner te beta le 20 soirée VIP le 23 mai gymnase de Paris maman nanga en tout cas les soirée VIP le 23 mai 2026 le 23 mai maman nanga 2026 non est-ce qu'il faut confirmer non est-ce que ça le 23 mai maman nanga nzambi gymnase de Paris. Le 23 mai, oui, Seigneur. Le 23 mai 2026, une soirée VIP exclusive est prévue au théâtre de gymnase de Paris. Après suite à un spectacle de Sila Bissalo, frère champagne, repas. Orchestre kobeta eza mamna ye mon côté eza soirée champagne ba repère kozala orchestre kobeta ba concert VIP kozala et ba rencontre ba artiste belé kozala wana déjà soirée ya sila te pourquoi eza soirée ya sila te eza soirée VIP le 23 mai ce qui va causer bateau ah ouais les catés le ministère de défense et sécurité maman la tout on appelle ça déjà WW théâtre de gymnase à Nemo dans le Paris bar pour spectacle oh yango wana mams azalaki na du mal yerutanga komba produit baza na producteur était maman nanga nzambe bon on dit maké eza soirée silate eza événement silate bato na ye batangela biso ka komba producteur na bango donc yiko sa filie na événement bato est-ce oyebaki bango balobaki mambo ya billetterie déjà avant to kota novembre bango bachaka da date na fin mois to zaki na ngwa foto kota novembre bachaka date mais bato soirée VIP ba louer salle le 7 novembre ya tika soirée VIP ba louer salle le 7 novembre ouais
soirée VIP ba uto louer ça au moins to kota liboso ba on laisser toi l'année ba to kota na site to kota ki na site awa les site wana skota ba louer salle ba fongoli ba soirée ba fongola ba louer salle na billetterie na ba mbala moko mo billetterie o lo rande ba to ba no c'est salle ba mona billetterie fongami so ba ba no zela ti ba no ba que somba billet sala nini we no ba zaki na précision moko te ba no zela soirée VIP ba pesa proposition na bango ya date to bango batie les 7 bango batie au billetterie bani les 7 billetterie ça bango te faut expliquer ba tout clair les 23 wana to yele ba ba image ba événement na sur les 23 na salle ça pas possible on même chose non pour ça mais bango ba oloba boye c'est que si la abeti a silisi après a tesco ba to yebi yango na domaine ba spectacle na domaine de événement pourquoi l'événement ta clôturage jamais pourquoi l'événement beta accueil ben invité ba tika les salma et ça m'a été nulle part na monde yo mona ba concert mettre Gims ben ça peut ba ningati yo mona Gims ki atiki ba invité na programme jamais abeti salon ba invité to ada ba concert no se beta ma yo do so mona wapi mukolo concert abeti OK indaku allez événement tu ko continuer ça ça événement le sili événement faut là mais au monde on va pas y ba déjà ba concert live rebeta le 23 mai événement si la 2h du matin 2h du matin maintenant il va de 20h à 2h du matin si la rose à 2h ou 1h30 ndenge ba solo lina ba tu ya soirée VIP mais le côté makasi pourquoi mais le bino a le côté les kate biso landela mon prêtre mais muta l'équipe dans la TV na lobi na yo ba ko na matin muta la TV ba ko sa ba tu o ba yebite ndoko mo benga bisinga si la zone spectacle bino bo le blama mu ya na yo bo mo te bo c'est le promotion mi maman au moins ceux qui sont dans un spectacle bon tu comprends la fin plateau na tu ko le belango grand jamais tu na le belango bongo na za conscient na lobi na yongo yo tselanga ata 1 euro na tsholo $50 na lia wango 1 euro na si la na événement te kota na salle ma onyoso tu ko lelo so ba koti na salle ba mona ba tiepe sila na programme donc ba si o mona ke batino ba mo le ba o ba tiepe so siko na page liboso ba le bani o to na page o ba ki ko chambiso o bino o menwa bino so ba menwa ba le ba bongo siko ba menwa ngo ka to za envie ba menwa ngo to voyager to kufite mais ba tiepe ba ngo siko na page ba tiepe ba mo na programme ya soirée VIP soirée VIP za soirée si la te bandeko na ngai famille bota eza soirée si la te na lobi na bino eza soirée si la te ba nini ba exposition ba repère au salama ba concert live ko beta mawana ba kese ko beta concert live et on en raconte ba artiste aux alawana ça ba événement pena mais dans ça mon terrain zo mituna mutaye penza bralobi banani ba fani nanga bolba tina tchada na tchadat na tildat bata ba mayele moko kala o moni bandeko na so ba quit ba mayele moso ba tulura biso boto zate ba no kosa mokili na bisao abi combien de personnes banzimele ba ga soirée ya sila combien de personnes qui sont là dans soirée? Combien de personnes y a? Théâtre de gymnase et reconnaître ma pas si la loué. Mais na programme de bachaka programme il y a soirée VIP si la pas ali il doit lever les rideaux. Ça monter, tu expliquer batone kimia nyonso. Donc des aboué na salle de gymnase de Paris. Si la zui a été le producteur abi que nazo louer salle pour la salle c'est événement. Mais à continuer na programme ya batu ba louer salle. Déjà batu na ye. C'est que bazala qui déjà ba pour parler na batu ya soirée VIP. OK. Si bango ba no saki da si la salle événement le 23 mai. Ils sont pas que na site tout na site ma question. Si ba répondre na batu. OK. Ba tsa numéro ma ko benga ba par téléphone bo solo là. Tant na ça ba que na site ba comment si tu répondre yo pe. C'est congolais ba ko conseiller ka boyer. Oh, mais si tu répondras OK, mais dans Google, comment il bango, on continue si tu comment il bango, on se la après 24 heures, on peut sur réponse. Au tout ni peut venir, non tant que événement. Oui, au temps 2026, il 7 événements. On continue à 8e événement yango. Soirée VIP. Et ça soirée assis la té. Bah tu assis là bah que sur là bah tu soirée VIP. Bon, biso peut être tout ça là artiste aime son air. Pour continuer na soirée, na bino bo tchepé na programme, il passe à la théâtre. Bah tu assis là ne bah fouti mon en soirée VIP.
Yaya, quand on va été aborder, fouti mongo, na santé mais na alors que soirée vient et puis quand ba fouta rande ba to cacher pour boya ko beta. Oui, mais par contre le bazaki na posa ba tchaka artiste maza na programme ba ki ba fouti mbongo. Ba pesi soirée vient et puis mbongo, soirée vient et puis ba côté ici dans le programme, ba ti mto ba événement. Après tant aussi la rejouer ça moment ba ba kota ba oya. Si artiste ba yaka, ben vidéo ba yaka, si la dazo jouer. Doit lever les rideaux. Lever les rideaux, mto font la soirée le 23 mai assis là. Nzambe! Soki bato baboyango nzambe abatela biso toza toujours en vie tokotiela bato na haute bascule tokotia baextrait après sila orchestre betaki orchestre beta totia baexposition ekosalama na kotanga na bakombo babetaki misalo babetaki conseil live na baexposition basalaki boye tokoexplike journal na ndenge koleka doni babana mpasa kolekela ba te bakosa bato mosusu famille bota te bakosa bato nyonso mes famille bota te tant que biso toza tosala défense et sécurité na ministère ya défense awa ekoleka te yaya ona biso vérité mamo na oloba so bato baboyi batuna bango kaka question batanga komba producteur na bango MK lobi boye wana MK abiso ki bokoti na site mona ke tosali soldat soit MK ayebite ala daga mambo ba proche asila ba yebisa ye ou soit ayebi mais awasala semblant posa deka okoza communicateur moye aux informer te okasabla oui to sala événement MK na informer siko c'est sûr oyebite événement za asila te za soirée VIP asila te soirée VIP zalaka déjà et c'est ainsi la thé. Première édition PT. Première édition thé. Soirée VIP zalaka déjà. Ce que ça soirée assis là, tu peux nos défis. Si la tika événement no so les cabanes so ça là, y a betana asala spectacle so que per soirée. Na désert. Non, événement ici là. Non, on peut se passe na si ça so que événement na été. Si la za relever les rideaux à soirée VIP. Mananga nzambe kongola bakoko za biso ka bandi ukosa ngai petit basilisi ngana yebi na ngate nzambe na kongolais so ba boyi kotanga ba beta numéro ezali numéro na bango na France Europe piste 3 65 16 15 323 so ba mono ne simite ba beti piste 33 758 40 43 24 et ça ba organisateur à soirée VIP. Nzambe na ngai te peut-être ba numéro na ngo ba teki na affiche na bango ça ba organiser bato ba organiser soirée VIP tozotala ngo ça monter pardon on koka boete nonga makila nzo tuzo panza na ngai nonga makila nzo tuzo panza na Nzambe na ngai Nzambe kosala boete pardon kosala boete ba kosa ngai te Seigneur mama Nzambe na ngai c'est la contenant ba numéro affiche na bango ba teki ba numéro na affiche awati parce que ba numéro bon na mona mutindi ni Nzambe na nga tala fiche na ma compter ba numéro c'est la nota la pina yango ba teki ya wati Nzambe na nga na mona mususu te na mona muti ebungi pour bata soirée banda soirée na bango ya ramingi yango yo numéro batiaki eza plus 33 65 16 15 323 siko babenga ba numéro wana batuna programme ya le 23 eza même numéro eza ba batie misato bilongo batie mibale eza bato ya soirée VIP batie mibale moko eza mususu eza plus 33 75 wana déjà soirée VIP tanga siko mususu o eza plus 33 75 38 on a ce que ça bata sila siko on a ce que ça bata ko approche sila mais soirée VIP na deux numéros na boya wana ba benga bango batuna bango organisation ningo koleka bango mo so la ni bango l'autre fata ba no ba mamba billet ba pesa ba pre ba billet ni ba pesa ki ba carré d'or zela na tala ba pesa ki carré d'or carré VIP. Mais quand c'est soirée VIP, ça la dame en bois. La banque, il y a un VIP. La soirée VIP, bon, mais t'es bien bon. Carré VIP 4 1. T'es bien bon quand il y a VIP. Pour les soirées VIP. Ils ont la place, ils ont la place, nous devons pour tout. Ils ont la tribune d'honneur. Donc, il y a soirée des VIP. Il y a un bâtiment qui a carré d'or, ils ont les 120 €. VIP 73 €. Déjà, événement, il y a si la thé.
bato bamona baconcert ekobeta mawana après sila baconcert live na aloba bien bamona baexposition kosalama ça monte ozalaki te menga bakosinga mais kasi bayebi ke pokosa congolais tile mamna makomi koma kaka bayebi ke nde bakoma ibongo congolais asabituaka na mamba otanga te ok moto alinga mpe okota na site tasa barecherche onga na osala moto alinga osala yango te oyo exposé sikoyo lokola moto kolinga te ayebi ke to baye balobisi peut-être que eza batia fiche banyonso baotala oui baotala ok yo mona na fiche mo bakomi mamba soirée VIP kuna te bakomi batie mamba baconcert kobeta jamais batie mamba barepa baexposition jamais batie yango te batie mamba te bango batie soki kai fa batie yango te il faut battre peu bakomi mami yango yo moni basali biso comme si on était comprendre te bakomi sur scène babite que soit ou bien événement bakomi si la bisalu sur scène donc c'est que lingi ko loba selon ngai réflexion nanga ne lobi que batikeli 2 heures du temps donc 2 heures du temps na ya prester sur scène ouais yanga ba komi mais après c'était na soirée VIP maman nang ba tu faut le loko si là que nous rejouer na soirée VIP les événements na yete ba fouti mbango ba continuer na programme na soirée VIP donc ba mais forte y belé ba fouti ba organisateur ya soirée VIP soirée VIP de ça la déjà en France ba organiser ngo déjà ba am sou ba déplacer ba que ça ngo ba Marseille ba ça ngo place sou eza soirée za la déjà sur la ba soirée première édition ya ngo tengato comprendre par là am sou surtout ba ko ça ya ba ngo pose première édition tengato ndima ba ça va la première édition ba ko ça bisa ta que soirée na bango mais ça mambo eza la déjà et ça quoi lelo yo beti conseil na mwana mboka okumisa ngam la sali mo na mboka ngam na organiser avant Fally Ipupa abeta stade de France ou atila makeli la olobela o Fally Ipupa ça dans le stade de France mais ça festival ça été parce que on a batela makeli non mais neni binu ba bengi binu na le 20 toi quoi ba bengi binu na événement mais neni ko bengi binu na événement pour mi côté simba mo ko commission ya binu bon ça la propagande ko ya binu bon ça va te vérité bon ça va te que ça soirée VIP bande ko communauté congolaise bon ça billet il y a 120 € carré d'or bon ça boy ko soutenir ndeko na mino sila muta ko fongola lever les rideaux et venir lever les rideaux les soir mais ba bien mto ba na événement lever les rideaux l'état ba ba ko ta ba nini sila mutu ozana scène ba présider na bango oh déjà ba to ba kami soirée VIP ba linga mambo za butu pour ba exposition ezala ezala sur mo za kitoko pena ba conseil live beta mo ba conseil live no ba fali ba beta live ba faire ba beta live no ba wata conseil live ba ko singa ta musila ko jouer au moins na sima ba streamer ko zana ba micro ya concert mamuna lo ba nom kolon ko kite bo muna ba moi c'est belé na kati mamuna lo ba o muna ba micro etanda mawana na sima peno mona be ba tebe instrument pour événement si là les associations ba ba nini ba drum ba synthé ba ni mais ce que ba mona ba caisse clé ba ni na retour ba mona nenge ba concert live beta ma ba mona bon ba mona pe même emplacement ba to zapena soirée ba mona be exposition au salam ba to ba rotala te ba rotala ana haute basket bon rotala moi voilà ça veut dire après to na après si là ba rotala mtabeta ki concert ba to che ba concert ba rotala l'exposition de lekaki ba tiko ko sa ba to si la organiser événement te ndeko benga ko sanga to sa promotion to ça la sida jamais promotion les événements soirée VIP to ça venir de ba vérité bo ba quitter bo yeba si là ça l'événement te ba continuer na programme ça lever les rideaux soirée VIP otandi de ono mutalaka mais déjà ba pourquoi faut pas ko sa rabattu so ba biki biso ba vérité mais ba ko sa te ebi ke so ba situ za kiti me ba kosi na ba pinga ngalo ba zinu ba kosi na ba ngonga ye ba bandi ba kosi ka yo mo ebi komela mo ba kosa yo ba kosi communauté congolaise mobimba am so biso sa batali boso am so na ko za mutali boso na communauté congolaise na dévoiler bang na communauté congolaise na ko za mutali boso na dévoiler bang bah tu ne sais pas que c'est événement si là mutu bena yoko la TV événement si là te si là me cotis na programme après c'est invité été yemo ayi cotis na programme ah non waniza obi ke bablo ngani rabe saraba artiste sikoyo tambo vana la plateau soldats yesili bien la bino ngaye mboko le reza ba événement de ça makala donc bazaki apprécier ya kosomba
Ok. Bato basombi bion eteka mimbango. Et ça bato ya silate. Yo on a oublié ça baradé depuis bato balingada ko participer na soirée VIP. Ok. Mais bato na bango pe mususu ba biki ndolo bango kozala. Ya moko moko ba congolais pas. Donc moi 30 personnes. Ba ko ki ba sombi na bango. Si ba ba sold out, bon raison boza envoie sold out pour calaming 90% déjà habillé. Nous sont na ko sarate na 90%. Mais dans 90% wana les événements si la té si la paix aza muto ba kotisi na programme mais ba miso ba obeta wana ba futa bango mais si la futa maté tout qui débrouille et ça le rôle la peau c'est je suis sûr et certain que dans stade de France il a fallu Gaz Mawe était pas obeta obligé donc alors Gaz jusqu'à na battu na ba concert à stade de France ya ba est-ce que va communicateur avec Gaz va vendre ba comme ce stade de France Gaz va mettre stade de France pour se m'habiller tout ça sur le faire la salle Gaz jusqu'à c'est pelon sur le on est où là vraiment c'est regrettable hein ça monte tala niveau le kutabo non le côté comme bakasi bat bobanga sous-souté bat bobanga sous-souté tala niveau ya le kuta non bat bobanga sous-souté bat bobanga batu ba ke biso to kosaka te c'est ça bokende na site bokomona mona la tinelo na site bomonaka programme bomonaka ta komba sila te ezali ka cet événement bokota na site bomona 8e événement yango mais ça si la tes soirée VIP soirée VIP zalaka déjà pour moi la logique des choses le coup la bango ba comment qui si la sur scène il fallait na événement ne ba koma pena donc moi le rôle na ni ndeko na biso msusu abeta ilo na awa moi le lobo na nini aba comme pena nani boy donc faut pena kati ya site ba koma pena si la sur scène rien ba combien côté rien ba tiende na programme ya soirée VIP kombo pe ya si la ezali na programme ya soirée VIP ba mona komba si leza so continue na site le 23 tourni ba yeb so soirée VIP par rapport à l'organisation soirée VIP ba tiela bino muto ouverture muto ko bana lever les rideaux si la ba tie des auditeurs après soirée des conseils live ko betama après des conseils pour bango ba conseil mo za minutage ya temps après ba sala exposition ba sali système mo ba sala ya repas après repas ba sala événement mo ya champagne ba sala wana na soirée VIP bango ba loba ki so sombi sumbi billet so sumbi à carré d'eau aux ana moi je répands moi champagne balobi bongo na zo biso ya ninga solo soirée VIP ezalaka ya bongo basala ngo bongo banakala eza soirée VIP babiso ko sumbi carré d'eau aux ana droit à champagne na moi buffet repas na champagne you know bon to qui na logique événement si là pas que l'embela batu na raison pour repère aux ala c'est ça bino ça événement nil pas de module de spectacle ba l'embela batu non qui na qui congolais ma mais au monde batu ba kolia wana au monde batu ba kolia na champagne ko kaboma congolais batu ba kolia ce soirée batu ba kolia yemo pesi na soka kiti na scène ba yo vendre soka aux en attend par pesi per manger donc le rôle des artistes est on presté soka si so presté ba na makiti na ba otile mais kachenda ko zoate il y a tika boye mais pourquoi na bino bongo pourquoi on a soirée ya zala kiti ba tunende ba sengi ba futi ba côté na programme si ba tchaki date le 23 bazala ki déjà na pour parler na ba soirée VIP il y a mon site ba soirée VIP no ba système ambassade ba soirée VIP ba confirmer ça le 7 novembre le 7 novembre jour bon ba bandaki soirée VIP no ba bandi billetterie na bango ba ko to ba beti tol ba bandi billetterie billetterie ça bango déjà soirée VIP donc c'est que tout le baboué c'est que batu oyo bazo organiser événement ba yebisa ki nani sila que yo bandango avant pour total non force na yo soki oko teka ta moi quelque pas forcément ba besoin ya teka te mundela fonctionner bongo te ba besoin teka te yo sengi biso yo futi ba yo futi mbongo na yo o sala bien te ba tu no ba somba billet ba somba te bango soirée na bango zalaka déjà batu bayaka déjà basaka de exposition na bango ba la pose ko tekela bango billet mais batu ya singi ba billet po batu ne pe musuba ya ko mona ndongo na bango si scène ba congolais musuba ba ya ba mona batata ndongo na so sila lo ko wira ko beta festival mo na Belgique a faire pas betrango c'est ce festival ce café ni ba benga ngwana
est-ce que vous bateau vous faut pas sepela babillet festival à ceci là maman nangandi ba communicateur ouais da ba vendre ba du manzaka ba lobela festival wana jamais c'est événement na bango te ba tiko ko sabato mundela facilité bato bayebi ke kongola tanga raté moniti si la na bato ba sa ba kabalo babi ke kongola tanga raté engel le kapeka bongo bato batika peka na moto si la sala plein dans la site wana de gymnase batie ba kombo ya bato nyonso ba prester batie ba programme ba ndenge zali des conseils live ba osala nini repas ba osala exposition ba osala na nini ya bango ba système ba sala champagne noir yango batie pona bato oyo da événement mo zaka bongo mais baki c'est bato programme oyo zala raté na soirée na bango artiste congolais moko na kombo ya sila a compresser le la lever les rideaux. Première fois national rideau il y a levé rideau za pona bato miki monendeti nani fallait ko beta concert ati ba artiste ba yebani te ko yebani yepesa ka bongo pas bon ka yebani te maman nanga nzambe et bon muto yebana na bien on a loué théâtre de gymnase écoutez combien osaka na producteur non il a producteur non bien aya à société théâtre de gymnase ba on dit mana ba mais non non avec $30,000 ba ça l'organisation 30,000 à Pamba, $30,000. Mais il s'est rappelé, il faut un audimat, il faut t'habiller. Par rapport à nini ya. Faut attendre la salle nini oh yo sala déjà. Ce que bango ba mona que nini ya père. Ba n'est pas au bang. OK. Ba n'est pas ba mekano nzoto. Mais ba ki négocier na bata festival. Désormais bandeko botika la bolonga la ba penser na bido que si là c'est l'événement na théâtre de gymnase. Aza invité na soirée VIP. Tout ça ta valeur invité tout le barat a foutu mon bachai tout c'est mon valeur tout c'est mon valeur donc ba dabi que famille bota tout les bino parce que nous ba vérité seul moi ba vérité ya ka seul moi ba vérité ya abi moi na lobby autant le barana tshaka ba tuna défi ndena lobby boy ba ya ko contredire yo oya siko ko contredire ba besoin comme producteur na bino lokola bo so bo lobby parce que si le mkolo événement ka banda kata zongi ndako ati kane ba otoko ba pe ba abengisa ba misala tonzimi abengisa bango mais bango ba beta ya beta esuka ba sala bango nyonso ya clôturer soirée na événement na jamais madame Bevinda ça y chobeza bon madame Bevinda si ça so inda kwa tusuba do beta la semaine jamais beaucoup ça banane et événement na yo oui ton dis parce que événement bon pouvoir biso yo so am ta suka ba inviter ba beti ba leka ba mona ba instrument ba mona des conseils ko beta mamkula ngo to chango awa to kanga so ba conseil to ba conseil après si la dit nan mo mda beta bo moni épée abeta beta si après on a bo mon to la ça na soirée on a ba répondre les kaka to la ça bi na haute basket le côté les kata to la ça moi to biso so to la ki ba to ko sakate to chango voilà merci beaucoup abi ba ndora famille bo to ba communicatrice ba za posa image to tina ba image brute bo chala ba page famille bo ta TikTok bon ko sa image pas na biso to pesa ba brute bo tsa ngo po motili ba ye ba ke si la zale invita soirée VIP à salle événement té bato ba osenga ke to kangi mi luka bamba na poste ba otanga na ba producteur te yo luka biso ta kombo ya producteur kabiso nga okosa te so to kosi kombo awa eza mabe mais bato ba kene buso ne to ba boy na linga te boka so kwa na penser ngo na ba maman na raisonner maman no so na site pe site ezaka na téléphone ngate eza mutu so beta 3w.théâtre du gymnase anemo boche bar boche spectacle to boko ko théâtre na sima et site bima na mbang kota na kata site na kata site poser pe question le 23 ba tout ba programme nengo za tire ba kanga porte ba funga la porte mundela ta nyonso ba kosone le côté mundela mudasala GPRS place no comité monde dans nzela ndenge za embouteillage za o mona embouteillage et bon mundela pas ça programme na yoka na internet a bang non jamais siko ba tu ba ngoma wote ba betitolo so ba ko ti ba ko mona na site ba chebiso ba te ba ko invité maman na et bon na site ba ka ba za nani Zambi. So ba ono ka sa to kota te ba kia to ngala kia to ça c'est mon émission to kia to bina bango boza na site te to démontrer ngo to kula so mon billetterie lukuta wana na billetterie kuna no ba fongola te ya VIP ali bango ba esiko tant ba moni ki mamba site ba yesu mbango ba kota na site
On a pas bosso zaki main noire. Main noire. Ba bosso qui ba main noire comme si to ko ta na site. So to kepe na site ndebo tindi biso mais ndebo tindi biso to pe no rapport à site. Bino bo contribution siko. Exemple, il y a sa famille bota événement et ça le 23 mai et ça VIP. Ba congolais bolinga la musique live. On a beaucoup de musique il y a bien. Aucune de soirée VIP. Ba moura musique. Beaucoup ta peine à moi libaku beaucoup ta rende ko. Ce qui voyait avant, beaucoup ta bato théâtre na biso au Congo, ba ça la lever les rideaux. Et ta ba kota, beaucoup ta lever les rideaux. Mais so est retard, beaucoup ta so est retard, beaucoup ta concert bandi. On sait que mon pote, le ligne monte. Tu le vas faire, tu sais que ça va te causer. Non, c'est bon, maman. Est-ce que ici ne t'aura beau? Tu vous permettre, madame Belvi Kandi, à cause de événement? Non, jamais. Pourquoi ça? Pourquoi? Intimité. À Kobanano, na papa na biso. Ton mère a eu un beto. Non. Comme mes carreaux tous les. Et boya madame na beto. Et bimakute. Quand on a un communicateur, tu revends jamais tout ça, cabal, tout ça. Voilà, sans monter. Pour le bain, on est bandeli. Le côté à ascenseur, vérité, on est escalier commis. Et commis. Oh, nous sommes boya, tu relaxes, sabino, tu retiens concert. Sans monter, Ndekonayo, chapelet à l'émission. Ouais. Parce que les artistes et comédiens à Banda Pemsalo, moi, Kala, j'espère que vous êtes très bien. Batuni est question pour Namakambo Oyo tu peux démontrer que événement est moté mais quand même le batuna qui est question événement il y a besoin de toujours le belaka quand événement babi est-ce que si là avant événement il faut qu'il n'ait qu'au soit bénédiction et pas papa naïe et l'ombe ne konayo chapelet alobi jamais. On a raison. On a raison. Mais chapelet ça béni, t'as rolé que ça béni comment? Maman n'a pas nzambe. Eh, cool, oui, t'es pour nous. C'est chapelet ça béni. Ça béni t'es? Mais ça béni t'es? Maman n'a pas nzambe. Elle roule à coulon moi pour son conseil aux andako. Linga classe. Toi na rana. Coulon moi pour que t'es linga classe. Les intérêts dans le lobby. Elle n'a pas à rendre mon. Batbakangeloko, ce que ça a événement si l'homme organisant, elle n'a pas réconciliation de l'artiste c'est belé na Congo pour na luka récite. Maman. À sa fouté na batunion soit tika batunion peut pas finir na bango. Pour résoudre mon gozalo makamna yete. Sauf que chapelinda yebité. Papa lombe yo lobawana. Afingama. Ce que bénédiction y a pesa. Na place allo ba malamu arola kiloko suma bebo ya na binote webiga ba mususu ba soki muta sali mabe mut pasteur soka ya tio loboko ando ata ba ma bénédiction pas nzambe za la malédiction hein ndeti chapelle pour ebagité événement za la mwasi la te on peut si la pesa zoba te pas que ne le papa pelo soka taki bongote ongo mona sila ngaba sa conférence de presse awa alinga bana ba organisation awa alinga sa ba ratala soko c'est l'événement na poto on veut la réconciliation de Konal. On a pour sa réussite. Il y a bien qui était mon musicien tel a été gagné peu d'habillé. Musicien tel a été gagné habillé na bango finalement bon délicat bien. Baraton on se revient puis se revient le gardien bien. Mais chapelet, est-ce que Azalaki censé aboyer quand papa Lomé na TV? Na bien. Il y a ça pembe na sila. Hein? Chapelet ça pembe na sila. Ba tout ko ti pembe na sila ba manka papa Lombe, linga lo bani ko na papa Lombe. Ah ça le contraire ba ninga kuti. Comment ça s'appelle le contraire? Face à la gana kuti on ba bengana. Ah, il y a bengana les artistes. Artiste ba bengana na lobi na yo. Na lobi na yo. Akuti ba manka papa Lombe linga san. Il y a contrat na l'union. Mais faut que tu l'union non, yo ça chapelet san. Faut tinette. Bon, ça fait $10, $20, ça. Chapelet on a posé à Castel, mon. Chapelet. Il dit comment c'est j'aime qui. Il y a pas posé à Castel, mon. C'est au côté là, posé à bière. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'œuvre de Cassel l'artiste. Je suis Exo de Mikibi. Voilà.
sans mentir, tout comme nous avons souka dernier mot et puis ma dédicace. Dernier mot, nanga merci na batuna so boki vérité le bo panza sans vérité o. Bo panza sans vérité o bo partager mission bo liker bo commenter bo kata bo tana ba page bo tana ba TikTok bo panza vérité o. OK. Bo panza vérité o mbote na ya Sylvie Sianga. Njue Sianga. Ya Sylvie Njue Sianga Njoli. Ya Sylvie Njue Sianga Njoli. Mbote na yo grand sœur propre. Mbote na yo mbote ba maman tout ya famille bota ba tantine ba tonton ba noko tout ya famille bota. Voilà. Alors déjà mbote na nga e komela bino bisika no so bozwami. Grand frère propre Guibert Dibanza monument ya Caroline du Nord. Motema maman Geneviève Dibanza mbote na nga komela yo. Mbote na nga komela mokonzi Lito inspecteur Lito. Seigneur Lito mbote na yo. Jonathan Mombo coachman le coach. Mbote na nga komela yo. Lauriane Ngoua or noir. Mbote na nga komela yo pesa nga pe mbote na ba bijoutier tout ya Gambela. Mbote komela bango mbote na manager Tigre depuis Texas mbote komela yo mbote na batu tout bolandi biso boza tellement belé numéro na contact zali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56. Bato baza na posa babenga biso numéro ya mwana to sala bango promotion pourquoi pas bocha pe logo na bino awa bocha logo na bino bocha logo na bino awa est-ce que vérité zo bimela logo la bino pe panzana na nenga vérité donc bocha logo na bino o paling to boka to sala ke ba promotion ya produit na yo na nenga na so lingeli donc déjà to za na pona bino. Voilà, merci beaucoup, merci parce que boza wana ebele pona kolanda biso musala otozali ko sala et ali ko sepelisa bino merci parce que tous on a souvent des commentaires, wana en tout cas tout solo na bien na commentaire ndenge to misana en tout cas bambo tebele et pas il y a Wivine Ngabu en tout cas bambo tebele Exode vous love très bien. En tout cas, Bambote Ebele et pas il y a Delianzita. En tout cas, Bambote Ebele et pas Inayo. Bambote Ebele et pas ya Mama Hélène Mopembe. Bambote Ebele et pas ya Jose Massive. Bambote Ebele et pas Inayo. Bambote Ebele et pas ya Mama Anim Poutou. Bambote Ebele et pas ya LM Laetitia Mokango de mon cœur. LM Laetitia Mokango. En tout cas, Bambo Tebele et Pai Nabino. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode de Mikibi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.